sans position. Groupe avant basi mo boy mito sala kate doka. Yo. Basalela bino modelo basalela bino na bitena mitunaka. Est-ce que ogolemba te bandiko? Olemba te? Yo moninga wana chance pena na vandelo na kiti pona fingo ka pour quelques minutes. Yo j'ai la bouche yo, na fingo ya maman na yo ya tata na yo. On comprend? Moi je suis pas le genre de personne non ba no 700 au l'accent de yonde. Ponga na yo moninga elonga na la kisi na za en face. Je me cache pas derrière page mon boy pour boyer ba ke blandine yo wana. Na se cache te. Regarde nangane comme un regard à kanda. Et ça na comme un regard à kanda jeté. Yo Véro mango ya benga na tongo na ola nanga ba pongi nango calme. Oh blanc blanc o bando tonga moya no files mango inanga moko. E bembaje la bouche autorisée yo. Tout fina yo. So za mona mwasi bima. To beta na makofi ero. So ki pose belé pe na ko ede bino. Tout fina bino. Yo na kisongi no zwi photo na ngai na ya Véro Mangoyi na mobile no lobike nga na ketonga Véro Mangoyi. Hein? Nga banga na nga mutu te mutu so na tongi mutu no bana tongi pe na tonga na nkoso na lingi. Comment bino ba page olingo vandi batu calme te? Bon vandi batu calme te na ba page pourquoi? Vina biso donc ndenge toza ba star, il faut vina biso za l'étaler ke nga na ketonga Véro Mangoyi. Tilele ba audio wana tout fina onyama. Na yeba kote na yeba bino te. Yo. Moi so ba tuba gauche droite yo. Olinga tanga comme no aéroport na fula yo. Non fulo te. Moi so ba salela pampa ma salité traîneuse là dans la rue. Yo. So za pena mwana moi ça solo bimise lona mo ki mo memo na kiege la bouche. Anel kakuna silisa yo tonga so comme nanga. Otia photo nanga na buzoba na yo. Soko olingi ba fula yo. Ah, botika obenga ngai ero bandeko naza na direct s'il vous plaît. Koti ça, kobokota, oya linga le kanemisa koti. J'ai dit ma muluba so lingo fingi lelo est autorisé, lobito limbisi. Lelo est autorisé. Yebisa de royaume so linga kota na ye. Lelo pena mi onanga est autorisé mutalinga finga mutabengi. Bokota na bino. Tolembi ba page polémique a buzo ba pam bato bazo batama po no finga bato e onyoso. Yebisa ke mafumbe peso linga kota koti, yebisa mami so linga kota koti, yebisa chimeni kiala so linga kota koti. J'en ai marre. Page mo bo evandaka pona ko lukaka via Blandine. Mère identité, ça va ma chérie. Page mo bo de puna banda media no ba finga boyete. Et pas nende ba fingela anga. Tourna ese bino ma kofi ko inda. Yana ras-le-bol. Quel genre de fille, quel genre de connasse, quel genre de pétasse, merde. Laisse ma vie tranquille. Laissez ma vie tranquille, groupe yaba merde, ba connasse. Bino moninga na amuta na mitelenga no, na mosa babar. Yo moninga na mosa 1 euro. Tagez la bouche. Yo. Et là, on va saler la nion, c'est pas ba musicien bazan na pote. Là, on va saler na ba sa père. Yo, et bembena yo. So na moni longa tour na page na on na ba polémique nous en mutu na makolo. Non, ye lorsqu'on a ko filmer na nda kuno siko vandi. Non, kasi bato ba finga bato wa na internet de baleki.
na jeté ngai na mona mabe numéro 0 na botama na nkona kola na na kanai o melinga na buzoba na omengo na buzoba binone bozola sabato ne boleki batu na munoko to na olato to na matériel to na nini nani bolimbo la nini yango hein boleki nani ngai ezwa bino temps hein groupe membre ba fille mo pona kwa merda ba to pampa na internet espèce ba fille ba salela ba sisa ba ngo Kalate non est là-haut. Prochain épisode, ce qui j'ai la bouche à moi si na PC défi. So à moi si, pimi c'est longinao. Ce qui pose à moi na mobile va te faire enculer. Et va te faire attends, on a besoin de l'obaté vraiment. Attends, on a besoin de l'obaté. Attends, on a besoin de fingaté, il faut le faire finga. Poani. Pourquoi? Et bembe na bino bino nyonso bato bozana simanger la bouche. Bibembe ya ba maman na bino ya batata na bino. Moi je ne vous calcule pas. Est-ce que vous n'avez jamais compris ça? Je vous calcule même pas, j'en ai rien à foutre. Je fais ma vie tranquillement. Natala manda 2 vies, 3 vies, tali binote mais na sala komo na ndenge nanga. Na yeba na pe na ndenge nanga. Hein? Hey, t'as j'ai la bouche moi na moi bana basi mo bo bazangi mituna makolo so bo meli diamba te il faut boza normalité. Yo. Nessa ko ke na découvrir yo. Continuez na komo na ngomona. Na la ba pongi na ba benga ba merde na tongaki. Ya libosa za ya Loris la congolaise longue Loris la congolaise kubi Véro mango ina finesse mango. Ya nini ngo? Et t'as pas joué à Bikoko. Yo ningina kangisa page na yo. Ba mususu fula ka bango ba mususu démigrer. Yo ko démigrer ngate j'ai la bouche yo. Yo ko démigrer ngate okitsanga na nini? Na yebi yo. Je suis tellement hors de moi, je suis très énervée que je n'ai même pas envie de comprendre d'avoir qui que ce soit sur ma ligne là, au jour d'aujourd'hui. Il y en a marre, ça fait plusieurs mois, j'avais demandé, j'avais réclamé parce qu'elle ne puisse plus m'afficher sur sa page, mais elle ne comprend rien celle-là. Elle ne comprend rien, elle est tarée, elle est comment? Ça ne va pas la tête toi? Tu rigoles ou quoi? Tu croyais que j'étais le genre d'une fille de la rue pour que tu joues avec moi ou quoi? C'est quoi ton problème toi? Oui, c'est quoi ton problème? Va te faire soigner, merde. Et arrête de me faire porter le chapeau pour rien du tout. Je te connais même pas. Vous êtes une bande de connasses. Je vous connais pas du tout. J'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre. Allez faire vos trucs en dehors de ma vie, s'il vous plaît. Moi, je trace ma vie, je fais ma vie tranquillement. Salut Marianne, la femme du patron. Isabelle Béjam, salut. Rachel Windoula, salut. Salut. JDT Mamoulou, vraiment, gros bisous à toi. Chemin Kiala, Yabakialos, bisous. Hein? Beauté Fatale, bisous. Bisous à vous tous. Voilà, moi là, je travaille. Je suis au travail. Et j'ai été invitée par une chaîne, une grande chaîne. Africa TV Future. Voilà. Désormais, beaucoup d'anganakati avec Blandine Osako. Igonza ou bonjour. Chimène Kiala Yabakialos. Yo bongo. Yo bongo. Voilà. Naseki parce que na yo zongisa eloko ba salela ba lamba ba sisa silisa yona na yo zongisa na nzela. Et loko basalela wana biloko wana obike wana bavana na sima page j'ai la bouche na ye kozongisa na nzela koti sanga isusu na ba bêtise na yo koti sanga isusu na ba connerie na tu vas voir ça je vais tout faire bozo ngate loko ba oyo wana bo messana ko finga. Moi je viens mais avec le preuve à l'appui hein. Espèce de j'ai la bouche là des connasses
Elle emmerde les gens inutilement avec des photomontages inutiles. Là. Va te faire voir et va te faire foutre. Je n'ai pas besoin de toi sur ma route. Là, c'est la foula makala. Je n'ai pas besoin de toi. Ma page, oh, et finga kabatu, n'a pas besoin de mon route. Alors, va te faire cuire un œuf, merde, lâchez-moi. Pour une fois, vous me lâchez, je fais ma vie tranquillement. Je n'ai même pas besoin de qui que ce soit dans ma route. Sur mon chemin, je n'ai pas besoin de ça. Les gens de connasses comme vous, là, les gens de pétasses comme vous, j'en ai rien à cirer. D'accord? La prochaine fois que tu vas te mettre à travers de mon chemin, je te jure, wallahi, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te cacher, je vais te niquer ta race, tu ne vas rien comprendre. Moi, je ne suis pas le genre de personne à aller traîner dans le Nganda, à aller commander. Je ne commande jamais. Donc, arrête de d'embrouiller ma tête, mon cerveau inutilement. Et arrête d'afficher sur ta page, j'en ai rien à foutre. Français. Voilà. C'était juste un petit info. Les genres de pétasses comme vous, j'en ai rien à cirer. Vanessa CCMK, tu peux me rappeler s'il te plaît? J'en ai rien à cirer. Laissez-moi faire ma vie, laissez-moi faire mon travail. Le reste, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, à bon attendeur, salut. Espèce de gel à bouche. Un groupe de personnes que je connais très bien. Et la prochaine fois, si vous continuez, je vais commencer à énumérer tous vos noms. Et d'accord? On ne mélange pas les torches, les aigles et les pigeons. On ne mélange pas les torchons et les pigeons. Donc voilà. Et les serviettes. C'est ma serpillère. Voilà. Donc moi, c'est bon. Il y en a marre. J'en avais ras-le-bol là. Encore des coups de fil inutiles qu'on m'appelait tout le temps pour venir voir, pour venir dire Blanina Tongaki, Blanina Lobaki. Moi, je ne parle jamais derrière le dos de quelqu'un. Lorsque j'ai quelque chose à dire, je n'ai même pas besoin qu'on puisse faire une audience pour moi. Donc arrête de monter des photos vidéo à mon égard. Na tonga mutute, na vande la mutute. Na linga kabloka salite na vina ngate. Soko lingo fulama, na ko fula yo kitoko. Ebembe no j'ai la bouche. Ebembe na yo. Loko lingi ba fula ono finga. Pona munoko na munoko. Na penza munoko. Mami ngeni. Salut ma yaya chérie. Nazo finga nde ebembe j'ai la bouche te. Ebembe j'ai la bouche des royaumes ngeni. Coucou. Kotaka ero na bilelo eza autorisé. Insulte eza autorisé pa na ngai lelo. Kotaka ero so zape na moto finga ya ko finga kaka. Pour le quoi on va lingi to Facebook auto marché na finga. To finga mutazani muno bazate. Mais na ko linga te ba mélanger nga na buzoba moboy o nga na yebité. Je déteste qu'on m'appelle le matin en me disant que Otongaki au Fingaki. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Lelo naza en forme. Hier, je n'étais pas bien du tout. Et là, j'ai la bouche au kanga page une forme mingi na muna yo kakate. Et bemba j'ai la bouche. Biloko ya bana baso ba kanga mina sima ba salela ba kamoni. Oyebi mbila so tokisi. Na ndenga Kinshasa otokisi yango après otokisa ba tout na libokati après ton okamu liboka o mimisi ba olongoli bandika ba biloko wana nyoso o moto ba kamola po bazwa ba me en nini eloko ya mungu eloko ba nini jour c'est quand tu filmes de Lila après ça oui eloko ba biloko wana ba longola comme on dit moni elombi na so tuti biloko bakamola wana oyo elongo po ozwi liquide nango après mbila wana eloko bakamola ngo eza te musaka te oyo ezalaka pa kovaka bandika te oyo elongo apembe na ndika wana avandika nzambe bobiki de royaume ngeni omoni mbila na Afrique soko otokisi erozo tokisa otuti yango na liboka otuti yango na liboka mami ngeni mami ngeni aka mutu Marianne
boye denga lingala na lebite boye denga omoni liboka soko tuti soko tuti liboka soko